bateli Israël tikala te kolala tikala te kolima ebonga na yo ebonga se na yo nakumisi yo kaneleve yo lelo yo Ozambe na yo ebonga se na yo namoni te nani na remplacer esika na yo chikeno bamibenga banzambe tala bango nyonso na kumba olakisa nani yozali ya Dieu qui vit pour toujours. Nzamba tina mutema ngana sona bino tapana 1 minute bolimbisa ngai parce que le nzela bozo est très important mais si vous accordez ta 1 minute pamba pour le bana nzambe osama la bungi papa le bana nzambe baboya kate non yo quand mais attends bala ça ça habiter soit ba le côté de ça bango nkolo lingio mingi yeso so bisabiso bwana bi soko kena ndako nganga ko pesa condition abiponga na salo boy yo fosa la ngape boy mais yeso abiso ko yepa na ngai ndima kaka Yoko ndima no kaka croyez seulement au monde a venu ko changer niyo so ko luka e ko pesa mela yo yango moni mama na frère na biso na ete so sibo yamba Yesu na vie na bino pasteur na réalité no ba nzambe na rabiso on est dit no moment la réalité tout ça na boye za ko nzambe sans nzambe c'est biso zati amen tout monde a frère je comprends le nzambe parce que nzambe ni rabiso so men nzambe so ni na ko basa la kayi abba o basa ya ngai parce que zani ba meme ezana bantaba akozo ba meme akela mona loboko ya droite akozo ba bantaba akela mona loboko ya gauche donc ba nini bantaba yebi binote mayebi ne ba meme ozo komona parce que biso toza ba nyama biso toza ba bibwele mais azo distinguer biso habité o ezali bantaba o ezali ba meme nde baza ya ngai yango mona ka meme soki bazo ko mema na etumbelu alela kate apo aza ko kumikitisa yango moni ndeko na ngana yebite siko so ndimele Yesu na vino kwa mokonzi mobikisi wa pasteur excusez auto ya masko nzambe oyo lobi wana to ya mindingi ndoko aboza na tango te nangi tosaka prière moko ya 30 secondes pona koyamba Yesu epubuke na bino kana nzela bo kana nzela terem awa Yesu bibo ko belanga esika so bolingi merci même ozana kata souffrance même na mbeto hôpital belela ngai okomona ngana koyanola bo bana kuzoka ngana koloba nkolo Yesu toyambi yo na bomo na biso lokola mokonzi pe mobikisi yo yangela na mitema na biso zwa esika na mitema na biso nyonso ya bakala tozalaki nango tobwaki yango toyambi nde yo nde dirige vi na biso yo nde kamba biso yo nde soutenir biso ata na kokweya yo ozala na biso amen nzamba pambola bino makasi ngai na bandi na on église papa eza na terrasse au ça église comme so yamba Yesu donc maman vraiment nzamba na sika wana mais na ça évaluation de porte à porte et na bis na makolo même na avion na ma Christine ma Christine wumena nzamba to mko makasi bon frère Aristide. Mon frère Aristide. Aristide bien standard. Frère standard. Pasteur. Ngai comme na pasteur Lava. Pasteur Lava. Ils ont comment portugais. Merci papa. Merci. Bon oumela. Merci. Nzamba batela bino. OK. Et c'est tout na komikiti ça boza na kaboyi. Merci papa. C'est un toko sur la montée. Merci. Nana place na sambelani. Client na ngazeki. Merci beaucoup maman. Nzamba batelo o oumela. Dimanche to gagner tant pe na mabondeli dimanche to gagner. Amen. O oumela. 4. Merci. Muta ko ndime belé. Oh, fita o gagner 4. Oumela. Ko pesa biso. Tant na mabondeli. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Et c'est mon amour, oh yandimeli Yesu. Pour kobikisa mayena libota na mobili. Amen. Pour le temps où ba jeune fille ko la bino. Ming basala baba. Bana ba boîte. Mais quand même bino bondimi boyoka parole de Dieu. Tout le amen. Amen.
na nzambe ezali liloba oyo ebikisaka ezali liloba oyo ekangolaka mingi bazokende bandoka banganga nganga apesa condition mais Yesu Masi apesa jamais bana na condition abindima na yo kaka yo ndimaka croyez seulement et okomona ndenge Yesu akokota katu pe kovana motema na mobimba toloba amen Amen. onkolo Yesu Masi azoloba nini alobi na mikoleko ya na beleko koya na kozwa molimo na kotina ngo ya ba jeune ba jeune ba kopanza sango malamu na mokili mobimba et bino bozulu chance ya okota na loba na Nzambe kote liloba oyo ekofana kaka ne ko kopanza ngo mokili mobimba amen yango moni papa yango moni bandeko nga basi mama na sozali awa Matthieu se soboyebi cherchez premièrement les royaumes des cieux et tout vous sera donné par dessus donc quand vous bokonza Nzambe nous sommes pas sima ata bilamba ko ya sima nous sommes ya sima to luka liboso bokonza likolo Ndanga tuzana bilamba boye tulungula boye kuyasi. ke bolongo la bilamba bolati nzoto te na bitoluka liboso bokonza likolo po nyonso kopesa mela biso ko ya sima mbongo ko ya bilambe ko ya nyonso oto ko luke ko ya to ba amen amen nini amen ya nini papa oni oyo senda kuna kai aba uya fo singa ntela papa je m'excuse nzawo yo kutera ba kutia bana na yo tiaba lugo mandu bana yo lubina munoko oyo mona bana bilamba yo wapi oh nalobi bongo te oyo mona bilamba ngana yoki ango na za suba te alobi ango Taibutu ngane muntu natunisa kitulungula bilamba. kamu na ona yo bangana yoki ango oyo mona bilamba na papa na nalobi basi misatu boy ntambe masomo kumemisaka masomo ukusala bango nini kuka Bible lobi soko beti munino soko babeti mbata litama à droite bi à gauche pesa pe à droite papa bakisa ah ese bro le ko na sa fait libété na bobo yo bana ndo ngale message ayi kutante ngai ntambe ayi kutante ngai mutafita tante ngai ba musala ntambo yo n'importe quoi, nous va pas n'importe quoi. Ebe mama na nyama. Ebe mama na yo. Mosa kesile. Mosa. Ebe mama ro. Mama na nyama. Mama na nyama. Bazalaka na lisolo ya kobeta baninga bazalaka na lisolo ya koloba kasi ngai oyo kati mobimbe yebaka lisolo ni nyama longa ebima na ngai oyo osali ya minene na bomoi
tikala te kolala tikala te kolima ebonga na yo ebonga se na yo nakumisi yo naneleve yo lelo yo Nzambe na yo ebonga se na yo namoni te nani na remplace esika na yo chikeno bamibenga banzambe tala bango nyonso na kumba olakisa nani yozali et Dieu qui vit pour toujours.